L'État soit en charge à Matanga. Maman Chaka za icône. Alors, na niveau à Maman Chaka, Nenga Zaleli, l'État t'a poti makambu na ye. Famille déjà bazo ko envisager déjà mbongo. Ah, maman li kitoka na Matanga ya nani bwa sala boy. Ah, maman Denise Niakeru akosongisa kutu boy. Ah, honorable kutu boy, honorable bwa boya songolo pakala. Ah, boss de boss kingani bwa boya ko pesa boy. Oui, c'est bien bon. To boyite, tondimi. Mais ceux qui bozui déjà ba pesi bino. Alors, okunda ndeko, okunda mama na biso. Saka l'international ça kitara ta la kombone na fui. Na fuli na petika na bi bien. Bon, na sunga yo ke no kosala ba recherche. Éthique ya mutu ko na lobela. Alobara boy. Alobara français na kimongo na qui mungala na yebité. Et puis français yango hein, et puis ala ta bilama ya ba momi. Ala ta l'éthique venant na pesa ta bilama ba momi, si maman ya ko pamba boy. Quand il y a ndeko na biso to grand frère David Kambala, maman nanga basala ka ndenge nini. Président Masumu oyo azo diriger NCPC national ayaka wana. Azui mongo tozui mongo biso ba artiste comédien to pesa famille ya vie David Kambala. Soki famille na ye moko akotala émission oyo akocontredit ayaka na plateau oyamba ye et puis ekozala bien oyambi ndeko ne oyambi papa Masumu to oyambi ndeko ne oyambi ngai yeba yango lelo association ya baartiste comédien ezalaka obele moko oyo nyonso koyoka wana laisse-moi te dire eza binzambi balokoso association eza NTPC national eza dirigé et pas présent papa na biso Masumu de Brende yalaka yala fu mwambanza Tango weli kweke biyanga Monsube komo yeni ye Monsube komo yeni ye Bende mi bombo Pamolona Tango weli kweke biyanga Tango weli kweke biyanga Monsube komo yeni ye Monsube komo yeni ye Bende mi bombo Pamolona Tango weli kweke biyanga Tango weli kweke biyanga Mbote balanzi ya HD la Congolaise TV bino baebulula théâtre oyo ezali émission na bino le cinéma du Congo lelo tokolobela liwa ya Mama Chako kwa akundami te tozali na invité na biso awa Papa Shaggy okoki ko se présenter. Ouais, merci beaucoup en tout cas pour la parole pesinga déjà nga moko nde naza ba o bayebi ngai bayebi déjà ba sécurité place baza ba dit que à l'international Shaggy star yoana donc pour na ba o bayebi ngate parce que mutu pe ba ko yebo pa ba tuno stuti pour elaxa ke mutu ko kate donc ba o bayebi ngate je me présente je m'appelle l'international Shaggy Star le président Shaggy Star je suis un artiste comédien voilà merci président Shaggy nakanisa lelo soki na bengi na émission na nga ezaki po o expliquer public bayeba le pourquoi Mama Chako akundami te lelo. Est-ce que ça na ba raison oyo sali que Mama Chako akundama te lelo? Ouais, je te dirais il y a plein de raisons. Plein donc ba raison ça moi na tebwe. Donc elaxi di boke na zo kotisa. Il y a ba raison. Donc mi piku, il y a ba raison. Oui, sali que maman na biso un mois to kende non. Il y a vraiment beaucoup de raisons. Voilà. Merci président Shaggy. Au public ezaka ke bazana bezo baye ba vérité. Poto muyoka ki mo makele les alaki par-ci par-là. Donc jusqu'à présent nous ba éclaircir bisoté tozé ba te problème ngo ezani. Yangwana soki et kozala possible o meka ko expliquer biso raison nezo sala ke Mama Chako akundama te lelo. Bon, ba raison eza vraiment tellement ébélé. Dans un premier temps on a une raison où ezana nous temps Mama Chako akufaki. Mama Chako akufaki na koyebisa ndeko na ngai journaliste ou soit chroniqueuse yeba yango lelo association ya artiste comédien ezalaka obele moko. Oh nyonso koyoka wana laisse-moi te dire eza binzambi binzambi balokoso association eza NTPC national pour eza dirigé et pas présent papa na biso Masumu de Brende yalaka yala fu mwambanza à part cela
association musu ata yoki na ebisio baza ba binzambi baza ba eteni baza mukie ba association so yokaka wana association yo kotsana mutuno nga nazo informer OP bato bayebi eza ANTPC national raison eza nini o esali que maman na biso chako akunda manoki te en tout cas ba famille na biso famille maman chako natangi pe komba mutu te mais na s'adresser na bino nyonso en général na s'adresser na bino nyonso ata toza bato nzala tozala biso bato nzala to bozangi ezali mais tolakisaka nzala wana te vie kesa bandolo bakini kestere mene ya mobola teti na zangi ozo koimilie nga ozosekanga mais naosalelaki teti moko boye meme yo moko otalobi naza nanga moto abozume jeune wana to sere wana to mama wana abangaka nga te baintimidation nasalaka nzala na biso tobomba yango lokola koba na se ya poso na ye esopi biso esopi bino na sens que mama na ngai artiste ntango aza icône aza monene asali trop mpo na carrière na ye surtout mpo na mboka na ye l'état azwa charge ya matanga l'état so azwi charge ya matanga mama chako aza icône alors na niveau ya mama chako ndenge azaleli l'état ntango akoti makambo na ye famille déjà bazo koenvisager déjà mbongo mama olivi toyoka na matanga ya nani boye asala boye mama Denise ni akeru akozongisa kutu boye honorable kutu boye honorable boye akoya songolo pakala boss de boss kingani boye akoya kopesa boye oui c'est bien bon toboyi te tondimi mais soki bozwi déjà bapesi bino alors bokunda ndeko bokunda mama na biso okomisa bebe pwani bolingi bongola na ba association ya mikie wana baza mikie wana ma président Shaggy na kati yote selon ngai oui ngai nayebi ke eza en TPC mtesali ke mama chako akundama te parce que bozalaki na besoin ya 10%. N'importe quoi. Oui, eza ndenge wana n'importe quoi omoni makambo mosusu fo koyebaka moni bon eza pe faute na ote eza babilobela moko babilobela mwanza ya bato moko boye oyo toyebi oyo ya bassociation ya mikie wana oyo wana alobaka loka moto auta mboka je crois pe j'espère auta mboka amiyebi ndenge azoyokanga amiyebi natangi mpe kombo na yo te so mpo oluki nga omona oyo soda makasi olobaka mpe bien te même français tala moto abenga balobaka obsèque yaloba obsèque ese balobaka bongo natangi mpe kombo na yo te so mpo oluki nga nazali naza mpe na pre na yo associé ya mokie omoni antpc ezala mamba 20% soki 10% olobi wana eza baconnerie basaladi papa masumu aza monument vivant beaucoup de respect parce que surtout tokena na roya na place wana na répondre na oyo lobi ya mamba 10% te eza que bayebi association moko oyo eza ya baartiste comédien nyonso ekamami na papa masumu nde gouvernement arespectaka yango même ministre ya biso ya culture et des arts ayebi ke il faut namona papa masumu na bamusicien ezalaka présent verkis na côté na biso ya théâtre ezalaka papa masumu je te dis oyo nyonso omonaka wana eloko côté na yebi ce sont des voleurs ce sont des miyibi sikoyo soki totali vraiment bien donc tolobake eza un TPC te mtesali mama chako akundama te lelo effectivement exactement sikoyo banani basali ke akundama te lelo très bien une bonne question basali ke mama chako matanga na eumela moi je te dirais un truc aux chroniqueuses ou journalistes qui t'a sur le terrain pour comprendre que na famille nanu yaye moko mowe mama chako bokabone ezali la famille est divisée en deux parties et matanga musu toyokaka iparaître ezosalama na kasavubu mususu esalama na matonge esika pena matanga ezali esika biso tokendaka tozalaka na matonge oyo ya kasavubu wana usoti na famille mususu bazalaki na bato oyo badongolo miso oyo nga nazobenga badongolo miso oyo ya bassociation ya mikie wana oyo eza na impact te donc basalango cope na bango ya mbongo bango nde bazokoetoske famille wana te omoni makambo biso so bozana biso tosali boye tokobénéficie boye so tomoni ministre ya boye akopesa biso boye so tomoni député boye akopesa biso boye soki toke boye tosali boye tellement bakotisi famille esprit ya l'art famille bakomotemporize bamolandela na mambongo babendabenda balar donc eza nango kutu antiplicité en dehors de cela moi je te dirais combien des artistes et comédiens au bakufa au papa masumu dirigea ebembe na bango omoni ebembe kenda déjà un mois na tuni yo question limbisanga mituni eza yo réponse yanga mais na tuni yo mais kata koyanolanga ata bandeko bazotala banda papa masumu aorganiza bamatanga nyonso baartiste et comédien bakufa est ce que bomoni ebembe ya artiste nini to ya nani ekenda un mois mais président Shaggy elo mona na tuna isusu
est-ce que ça ka obligé ceux qui artiste à Koufi faut ka gouvernement de Kundaye? Oui. Voilà pendant la koloba yango oui o I na I. Donc oui, je le confirme avec force, il faut gouvernement à Kundaye parce que toujours valoriser culture ya mboka na biso. To ça bato minene maman, ngane na za munene. Comment le gouvernement a besoin de profiter na ministre na biso tozui ya toro j'espère yé a koya na idéologie a bien en tout cas maman bon reconnaître valeur na biso. Parce que ndenge journaliste a tuninga est-ce que zaka kana obligation ministère to gouvernement et soutenir liwa ya comédien wa Koufi? Oui. Parce que tout ça net maman chaka sali trop pour mboko yo. Et ça ba image mususu nga Nathalie on a mona maman chaka na j'en profite pour saluer mon vieux Chico. Autrement dit, Yangalou, Papa Ngalo la présent, Yozagara Bisso, vieille à petit tout. Au bazo dirigé Bisso, Bana, Tamboula Boué, Leki Tamboula Boué, Talaboué, Talabou, Kende Boué, Kozonga Boué, vraiment la pression mode. Tant on a tali image, et ça qui n'a pas été noir et blanc. Bah, oh, bah, c'est l'association Mickey, Mickey, Bazalaka Wapi. Mais, bah, ça, dans le village, Bazo Sumba Nabapo. Hein, Bazo Sumba Nabapo. Ah, mais tu peux ça non respect non ba tout mon roboué tout ta ba teva noir et blanc là ba bana ba poto ba imam na loba bon na image wana zela si ça s'il te plaît na ba image to mona papa mangobo na mona mama chako na zo mona présent ngalofa siko bango ba to ba association miki wana ba wenge miki sala mana zo denga ba association wana bazala wapi bazala ka wapi te tolo ba kana ba vérité mo er moko boye omoni président Shaggy na moni on dirait comme la kanda moko makasi. Ah, président Shaggy naza na message moko awa ya espérance bongo. Abina tuna yo. Lelo ba wele liko kunda mama shako parce que azaki ikoni ya mboka oyo. Siko ezana ba comédien mususu oyo ba leka kana ba télévision. Na banzonzi mpe bazana bango mais ba yebani tendenge mama shako ayebanaki. Lelo soki bango pe ba Koufi. Est-ce que le gouvernement a reçu charge ou bien un TPC a reçu charge nae? Laisse-moi te dire, c'est une bonne question. Au moni ndet ozalaka boye kokundama oyo gouvernement et kundaka biso ba artiste et comédien ezalaka pe compte rendu oyo sali. Bakotala oyo sali grandeur na yo nanu o apporta nini na makambo etali culture na biso. Batali pe niveau ya kombono niveau salama. Mais oui, ceux qui pensent à bandeko la génération lelo et baza pe bela, je peux citer mais tu présent vie de loin, lelo ceux qui a Koufi, moi ngai déjà naza trop si gouvernement et kokundaye. Président Saïsaï naza trop si certains gouvernement et kokundaye. Président Lali et Sobe naza trop si certains gouvernement et kokundaye parce que ba sala makambo za palpable au mokile mona au tout le monde andimi, au tout le monde naza convaincu. Pourquoi pas bakunda bango. Donc ça kaka oyo rendement na yo au salaki panda au bandaki ko sala carrière na yo. C'est ça en fait. Le gouvernement et qu'on reconnaître et puis bah valoriser yo. Voilà. Merci pour la réponse président Shaggy. Nangena posé aussi cette question mususu. Yo za membre ya NTPC. Siko ndenge batu balobaka ke ceux qui comédien à Koufi. Papa Masumu asengaka 50%. Est-ce que c'est solo ou bien za lokuta? Yo pe na mono za muta polémique. O ngana za muta polémique, ngana zo poser seulement ba question ba na ba o ngana zo zwa. Ba message ngana yo katine do fanya na pamba, ba zo tine la ba message ngazo poser. Bon, du fait que au moni makambo tuninga oyo nazalaka mingi na o ngamo na bengaka les patrons héros millions Gianni Lutete motema ya Lachimi Muzitu mama na bébé Naziria. Donc, tant que nous avons pas tout, nous avons Shaggy, il paraîtrait que papa Masumu n'a pas matanga, je vois pourcentage, non. Moi, ce que je peux te dire, pour moi, bateau baza mal intentionné. Si on moutou on a envié comme exemple. Nous avons président, nous avons dirigé groupe nanga ya théâtre, on a kambaka les internationales d'art. Ce qui n'a pas été fait, c'est que envie à zali to ba place ngala kendaka akoluka toujours à diaboliser. Ah mon président Shaggy Star a fait la kutu boy talanga so boy yekutu boy. O wana no soyo kaka wana c'est archi faux. Na mutu ba bataka papa Masumu nenga kutana ki na ministre ya culture et des arts, c'est que ba pesa ki enveloppe en kata. Papa Masumu nenga kutana ki na honorable Wivin Moleka tant ba pesa enveloppe papa Masumu en kata. Ndena mutu wana kota ba 50%. Mamba 50% na moi je l'ai dit c'est archi faux. Parce que papa Masumu Aza, ok, nous sommes l'émission na parlé, Otala, papa wana,
au comprendre niveau azaleli. Oui, toboyi te mbongo ekokoma na maboko ya mutu. Mais mutu pe tango atamboli tamboli. Pourquoi pas koloba pe ke nazuta ata $10 na melatama ya pio. Est-ce que ça mabeza lisumu? Toloba non pe. Est-ce que ça lisumu? Ezaka ki mutema mabe bato motema likundu badongolo miso to yebi bino. Surtout yo. Oloba français oloba INT. Balobaka bisecte, balobaka obsèques, les obsèques. Président Chagui. Balobaka les obsèques, yo, balobaka les obsèques. Président Chagui. Français tenga masoki ya bokula lokondo na zobetela bato. Président Chagui. Lelo tozolobela liwa ya mama Chako pourquoi kundamite ba makelele bimi par-ci par-là na ba groupe belé ba raison mutu mutazui par na ye. Toboite. Presque, donc, toi, un mois déjà, maman Chako ça sali na morgue, donc, ça est déjà un mois. Si. To le belé, parce que des ordres bimier belé, va maquiller les bimier belé. Président Chagui, vraiment, ok, ko excusez ngana, présenter ma condoléance ngana Tony le prince, ça aurait ko fait la papa naie. En tout cas, tous vraiment du cœur na yo. Président Chagui na rozonga esu si mamuki. Le lobo beti tolo NTPC bino boy. Président Chagui, est-ce que vous avez baké et Bembeya Dadi Kitambala et Bebaka? Dadi Kitambala. Ok, merci. Dadi Kitambala et Bebaka. Biso tozalaka sur place, peto yaka wana na tongo. Katafak obso to kutaka nzaka yangote. Ndenka bobeta atolo na NTPC bokoya kotiela eloko ndenge wana te. En tout cas, maman Nangai, eza question bien, ou peut sali que na éclairé, na éclairci, ba téléspectateurs na biso surtout ba fans ou baza partout dans le monde ba lingara biso. Une fois j'étais aussi avec les patrons Pony, na les patrons Kanya. Donc bango ba tunanga question na comment c'est fait na niveau d'adi qui kambala corps na ye cause à la saboter, katafal ki amukie na niveau na ye na grandeur na ye. Le lobo boye bayango bolanda en tout cas quand il y a vient abiso dadi ça linga na passe mais paix à son âme toujours que son âme demeure toujours dans la paix. Quand il y a ndeko na biso to grand frère dadi di Kambala maman nanga basala ka ndenge nini président Masumu oyo azo diriger NTPC national ayaka wana azui mongo tozui mongo biso artiste comédien to pesa famille ya vie dadi di Kambala soki famille na ye moko akotala émission oyo akocontredit ayaka na plateau oyamba ye et puis ekozala bien oyambi ndeko ne oyambi papa Masumu to oyambi ndeko ne oyambi ngai bapesa bango mbongo po basorganiser na matanga wana. Et alors bazwa mbongo to yebite ba famille na biso nde na otolo baka na bampe ya famille ya mama Chako toza bato nzala meto bombaka nzala na biso toyebite bapesi bino mbongo comment bokuluka bosala bo imaginer que cercle na lokwa bapesi ki mbongo toluka cercle ya 300 na pesa 500 na place boto sombelo ko boy po batikala na ba mive preuve ne que boya komona katafal ke onde ba okunda mwana 5 ans ata mwana 5 ans même ngaso na mwana 5 ans na kolinga jamais katafal ki wana. Mais pour vous dire que biso artiste et comédien toza pe batu pamba tendenge bozwaka biso tamsu à la légèreté. Tozala ki wana pour moi que artiste et comédien pe ba vivre baza ba patron cotisation salama sur place non na valeur adadi di Kambala a roler la maboité. Allez, tchabou, tout tchabou. Papa minute mambo salama. Et puis c'est que nos téléspectateurs doivent retenir biso na NTPC et oza dirigé papa Masumu aza kunda ebembete. To biso ba artiste comédien to za ba kunda ebembete. Famille bino mokonde fo boloba na biso. Ah bino lokwa za ndeko na bino to pesi bino le devant bozwa charge oyo bokuna ndeko na bino. Biso za ba kunda ebembete. Papa Masumu aza kunda ebembete. Famille so balobi ke non to décider bino moko bokunda ebembe. Alors to kokunda ebembe wana et pour te dire encore aussi tala pour moi que toza kunda ebembete to kunda rapi bembete to tiki charge ya matanga na famille ya mama Chako. Omoni zubulu zabale salami. Yango eke un mois. Mais laisse-moi te dire encore, bino même bafan bota la biso. Ce qui papa Masumu azaki na kati ya likambango ke famille ba cédé ba papa Masumu to pesi yo parce que to yebi yo oza modèle, oza exemplaire, yo makambone ki ndaka toujours na droiture. Ndesi mama Chako kunda matongo. Et alors, lelo lisusu na remercier gouvernement na biso
ministre de la culture et des arts, je te salue en passant. Et puis, na, bah, tu es hôtel de ville, bah, comprendre qui est qui fait quoi. Nana, nana, nini. Bah, comprendre, bah, charlatan, on a, bah, qui est wana. Hein? Bah, ce soit qui wana, bah, comprendre que non, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Né hôtel de ville à récupérer ma kababi. Oh, papa Massoumou, tu reconnaître, yo, to moni, ceux qui ont allé na 4 ya masolo, ne ma moningue qui ne beauté, mais tu comprends, bah, tu wana, ce sont des aventuriers. Moi, yinda, boy, moi, quand tu me qui est boy, le rôle en gaïboy. Ouais, bah, le français, tu wana, alobaka, alobaka, pour les obsèques, les obsèques. Ah! Quel français! Plus ou moins, aux autres français, mais la tonalité, il y a mboka, il y a village. Il y a village français, le bas lingala pour comprendre. Papa Massoumou, le gouvernement et reconnaître que Azam Moutoumoko, Azam modèle, sera Zuma Matanga, Matanga qui n'aura de l'avant. Au moni, le lorsqu'on vous angit, on est bon, boulé que beaucoup ça la poche, on a 0 à mouner na bozu. Moi, le gouvernement d'abord libino, toi c'est la hôtel de ville, maman je t'informe, toi c'est l'hôtel de ville et qu'on informer biso. Si Dieu levé vendredi, je crois jeudi ou vendredi, peut-être corps à maman chaque fois bima. Ou on est sous famille teza gouvernement hôtel de ville n'est que prononcé. En collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts. Hôtel de ville ou bien président Massoumou Ndem ta décision. Na auto le tout à l'air que tant ou déjà hôtel de ville, gouvernement, ministre de la Culture et des Arts reconnaître force il y a papa Massoumou. Alors papa Massoumou a dit bon que si tu rekundengo wana. Ah, papa Massoumou a dit si on nini? Po si quoi a eu décision lobi qui est au kundengo ya ngwana lobi ndengo ke gouvernement bandimi ba bimisa. Oui, biso ki papa Massoumou moi za une émission yambaki en tout cas vraiment na yebite que ce tout na maman na yebite en tout cas ça na Massoumou. Yemo pe wana za la ga na beta ke lokala pour faire c'est là. Non, ba reconnaître Valère Yavier, c'est un papa aux assurés, a salipé trop monument vivant. Je suis fier de toi papa parce que ma papa na sali. Tala. Robert moko boy bino oyo boye lobi bandeko na ngai kozala kambele mino mibalete mingi mino s'adresser na yo oyebi yo moko okota l'émission ekomela yo même on a le papa ba comprendre que ça yo moko pour comprendre que ça yo na lingala le tenga mana eza yo ne nazolo balo ya association mukie wana kumbela kawana oye lokote wana za cop na yo ya kimuibi moni véritable mutala na pourcentage yo ne na lobela yo papa Massoumou muninga noté amuninga noté so mona batu musuba répondre te muta no répondre yeyo yesi ko ngana yo oye ko ya eya makale président Shaggy Star on comprend président Shaggy na mono zoloba ozo préciser nga to bi e monga moko na ebite na loba nini papa Shaggy est-ce que ko expliquer ngai mutongo yo bande ko s'adresser na banda kala depuis to banda ke misoka ka yende ye na zo bate mais quand on ko préciser nga mutongo nani azanani po nga pena zana kimia po batu ba benga nga batu ba otuna ba message pezo kota ke no bazotuna mutongo ezanani yozaki diba be batu ba otala ba comprendre déjà nga comprendre l'autre yo comprendre l'autre oui bon omoni nazara na maître avocat na nga VJ la ibisangai ndengo saka ba théâtre même ndengo saka ba émission keba zala mayele na point boy soko lobela boy na tambola selon avocat na nga ndenga expliquanga ce qui n'a cité combo na ye awa il a plein droit il a porter une plainte n'a que de prouver parce qu'il y a une émission à copier ngo ezala comme bref na ye mais ndenge na lobela na bétique na ye mais parce que ça comprendre te na ba no bien bon soit tant la émission mingi to ba message circuler au mona mutu ozo benga pour les obsèques alors ba l'obsèque alors bon on a lingala ya kimongo soki ya oyo ndeko ya mutu nanga lianza lisofote na pesi mbote o lianza lisofote na bakati kuna soki bakotaba libinza alors ba français mongolisé. Merci président Shaggy, merci président Shaggy. J'ai dit pour là je souhaite les obsèques les secs des mamas Sako. Président Shaggy, merci beaucoup. Les secs des mamas Sako. Balandi émission la biso. Content de cours d'histoire. Merci beaucoup. En tout cas, balandi émission la biso de cinéma du Congo, vous comprenez le président Shaggy a bangi nde koloba. En tout cas, ngala moni que président Shaggy a bangi ne vraiment koloba. Pour ce qui a qui mobile a tembe, alinga ki aloba vérité. Le quoi lobité, donc ça prouve que a bangi ba problème.
Bon, c'est Papa Shaggy. Comme vous savez, je m'appelle l'international Shaggy Star, chef de guerre Soda Makasi Poto Fitir dit para français Terminator. Donc, nakobangate, nga jamais na banga nani. Et ça que notre tambola na ndenge me procéder à mettre avocat na expliquer ngai. Mais déjà petit qui na opesa et puis Nathalie bien sur la bina tanga kombone na fouli na PC gaz. Taka l'international Shaggy Star tanga kombone na fouli na PC gaz na bien. Bon, na sunga yo qui ne sala ba recherche éthique ya mutu on a lobela alobara boy alobara français na ki mongo na soki mungala na yebité et puis français yango et puis alata bilama ya ba momi alata éthique vena na opesa alata bilama ba momi si maman ya ko pamba boy ya Freddy Koutouté ya Freddy Mbalio beaucoup de respect soki autant de carrière yo pela makabu yo te na longo il faut pas confondre il y a la table là-bas, momi ya bamba si maman ya bamba pe simba te pe simba kana ngote ozoloba bisek bisek yango zani balobaka leso merci président Shaggy président Shaggy merci yo balandi émission na biso ba balingaka théâtre émission na biso bandi kokoma na suka Papa Shaggy na kopesa yo mot de la fin na yo pe quelques personnes okoki kopesa mbote. Ouais, mot de la fin, et ça juste par rapport à l'émission, il y a Lelo Otosali, Nazape Nabaye Banga, Obazali Banda, surtout Yamoka, j'en profite pour saluer Déborah Ngongo, Déborah, Yoyebi, Arlette Sunda, la princesse Manjongani, moi c'est mon conti, Balobi Motema, Léon Manadja Luka ou prêtre, ma sœur Blandine Ouet, Motema Yabato, 3 Fabos. Nani, 3 Fabos, Paolo de Souza, sans oublier, na Zongi Balobi. Yenda zana Shaggy Star na kina to don ba to rene na balobi bongo euro million Jani Lutete balobi leki ya prêtre David Lutete lokolo ya sapatu ya Nzambe baboya basambwa Jani Lutete motema ya la chimie musique maman na bébé Naziria la chimie musique mwana ya ancien premier ministre na biso ya Congo makambo pour ne pas oublier nazape na entouré na ba boss j'en profite pour saluer les boss patrons Poni, balobi yo babiye vers ebimaka. Natali sumoninga na eli susu patron Scania aïe bazui wapi binora babiye vers ebimaka. Donc bo pesa ngo bozo seka bo sourire donc président Shaggy merci baleke belo mote kenanga moko botolinga bato. En tout cas merci beaucoup lelo tolobela ki mingi liwa ya mama Shako pourquoi kundamite pourquoi ba tiraillement ekotaki entre ba association ebele belo ebimaki na kanisa bozui ba réponse na bino lelo oyo a kozala mieux placé a kolanda biso a kozwa ba réponse na émission o ndenge leki s'il vous plaît na bosani na ezala ngambo eza charge net ba misa esukulu su limbisanga vraiment na sengi mutu moko na bosanaki moko kaka balobi bongo mama Cicéron na pavillon 5 motema ya Boscania mama Cicéron a bota bébé kitoko bogos bogar bébé winner ba bisou na bambote belé mama voilà. Merci président Shaggy. Nakanisa tokomi na suka ya émission na biso balandi ya émission na biso le cinéma du Congo na sepeli pe bino bo sepeli na ndenge to yambaki président Shaggy bozui ba réponse na ba question na bino nyonso bozaki nango par rapport ya liwa ya mama Shako na makelele nyonso oyo elekaki nazopesa bambote na ngai na patron na ngai Espérance bongo babi liboko epesa kabakata kango te na pesi bambote belé esika zwami na pesi mbongo mbote na nga na Tony le Prince et puis ba condoléances na nga na biki oti ko kufela papa oza na kati ya motema tozoka bolama ensemble na pesi mbote na ngai na Jean-Jacques Diabelo na pesi mbote na ngai na famille Sangolo mobimba esika bazwami na pesi mbote na ngai na groupe Le Volcan mobimba pe esika bazali Sandrine Gibende na pesi mbote na pesi mbote na ngai na Anita Mangoto na pesi mbote na ngai na Sigwa en tout cas famille Mangoto momba na pesi bino mbote sans oublier Bovic Framba na Afrique du Sud ami ya mobali na ngai awa nazoyoka président Shaggy azo souffle ngai na pesi mbote na ngai na Sarah Kakenza mwasi ya pembe. En tout cas botsana mno batioko bozolon batonga ya ye naturel yango na pesi bambote belé na yako pesa mbote susu na grande sœur na nga na Belgique Arlette Mudiandambu et puis grande sœur na nga susu Benita Mudiandambu na Belgique toujours
sans oublier na caméraman na ngai Dani Ekombo na yako pesa mbote na ngai na réalisateur na ngai Joseph Ekombo Mangoto bambote ebele na lingi bino mingi ba gros bisous ciao. Tango weli kweke biyanga Monsube komo yeni ye Monsube komo yeni ye Bende mi bombo